Chaque news et télévision, l'homme est simple. José Young, Pakistan ma bien, vie et l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola, yeah yeah yeah, Sosola. Voilà, bonjour, bonsoir, na bato tout. O ba pesa biso confiance pe ba considérer ka biso na mosala to salaka. Na pesi mbote na mama Karine Lotala patron na mbote na yo na mama Aka mbote na mama Ro. Lo sako pe bonjour na yo et bien les mange. Na pesi mbote na mama Nana de Jobu muzinga wetu. Zoya musuni kwa. Wana moninga. Talaka. Obi ezake sengo soki mutu ayebi obanda ergo kola. Siko bokoli bokomba responsable. Ago défendre yo pe. Abi ye ninga zalaka. Oh. Yana bato bayebi biso. Pe bayebi ndenge bato bakolaka. Tango biso tolobaki toza ba l'homme simple José Young. Bamuzinga wetu wana bayebi babi. Mobali wana tika azokola za spenda simple ko tika kombo elandaka. Na pesi bino nyonso oyo bo sabona bo pesa biso confiance na sena moi. Tika nzambe na likolo apambola bino. Pe apesa bino ba o nyonso oyo ezangi kati na bino. Na souhaiter ba bon anniversaire na batu tout oyo ba botami lelo pe oyo ba botama pe oyo anniversaire na bango bozala au cours ya semaine ba bon anniversaire na bino bozala bien pe na pesi mes condoléances pe bosomi pe bolingo pe kimia na mabota ya batu nyonso oyo baza na makama na sena moi na pesi bino merci. Mais nzambe na lola a pambola bino. Voilà. Bandeko, phénomène ya leli. 2 fois 2 fois, 4 fois 4. Leli. Phénomène yango eye na maboki. Ngai na mitungisaka. Soki yango bandeko, bowelelaka kokondane bato te. Bowelelaka koloba mabe pona mutu te. Avant o agir to oloba kota pe na mwa muzindo. Pourquoi likambo esalami boy? Pourquoi o boy esalami boy? Bandeko, to kota pe na muzindo, to yo comprendre que mocho, to lingi kotanga bakombolo maone, mucho leli. Nzokande akendaka plus loin na musala ne oyo ya kilele. Plus loin encore na musala ne ya kilele oyo. Siko nga na mituni na kosala makambo ya boy abande kokani nini? Po musala nyonso eza na bénéfice nango. Mucho lele 2 fois alinga abebisa bande bele na théâtre. Bandeko, bakombo oyo batangelinga oyo babima na mucho lele. Oyo babima na mucho lele, Rosine, wana natanga na kombo ne penza ya nini? Bandeko, soki boyoki na bakombo wana, bogolela. De liste kolobi, l'homme simple, yozo kamwakabwe, oyo pe babima na mucho lele. Oyo pe abima na mucho lele. Oyo pe abima na mucho lele. Oyo pe abima na mucho lele. Baza ebele.
me yoka siko likambo ekamusinga bolanda audio oyo mucholele deux fois azoyebisa mwasine oyo apanzi ye na television toloka banda na banda love non na sisa mwasi na si pe nde nasala yo omelisa makila na yo non nasala bolingo bongo te mpo nasala na yo mosusu ezalaki otieka misapi bokonfinyeka mabele modele bele tielekileki na yo mpenza mpe na mipesaki nyonso ta bolingo nasali na tala bolingo tosala na yo tanefu kosala chaque jour te eza nango kaka mabe te eza mpe malamu elo emaitaka mpe bolingo makasi affection nono okutana chaque jour mpe maitaka bolingo c'est un peu ça yango wana tokokutana mpe lelo te me tosololi emaitaka mpe bolingo mo nde lelo na ntongo tosololi ozomona c'est un peu ça nalingi yo mingi je t'aime oza ya ngai napasaka na yo nayebi te soki olala olamuka kopasaka na nga nayebi te volala okanisaka na ngai nyonso wana ifo ovanda na moto mposo ovandi yo ata moto moko aye alinga oto moto moko asala boye omona oka pambo bike maa koza azalaka na nga azalaki asalaka nga bien quoi à part relation amoureuse c'est un peu ça bon nabonga mana onake prière toke pray nayebi basisaka mesi ana motema nga na motema te papa mama na nga na motema te namikitise pa mesi amwasi lokwanga ni peut-être mtu ye aleki nga na travail ya osiba peut-être nga nsu naza na ngai naoyekola na mesi aza na dona makasi peut-être ana peni nga na peni te mesi ayebile basimba kokombre soko nabanga te nde molingo makasi wa mwasi na wana banga te makambo okitsa te bakabila kuti banga baboma kuti mutu mpona mama oliti bafaci wana bakufa mpona mama oliti aokufa mama Denise na ye ok nayoki natiki yo na mesi kasi ti ozwa decision na yo namikitsa te nayoki nayebaki na ape na motema soki osango ke nanayokisa kaka maakozango motema pasi yebaki oboma ndenga nga na osiba yo selo elo nyonso esenga nga na siba yo so esengi concombre na osibo na concombre so esengi aubergine na osibo na aubergine so esengi na sibo na molangi na osibo na molangi so esengi na siba yo ndeko bakokodoa te na maboko na kodoa te na maboko Bis encore, bolingo mbasali te, bis encore. nga na osiba yo selo elo nyonso esenga nga na siba yo so esengi concombre na osibo na concombre so esengi aubergine na osibo na aubergine so esengi na sibo na molangi na osibo na molangi so esengi na siba yo ndeko bakokodoa te na maboko na kodoa te na maboko Bolandi boyoki audio boyoki très bien boyoki yango très bien mucholela keiti ya komela omoni mwasi nga kutu nayeba te na koutilize mwango ndenge nini mpo bolimbisanga donc omoni na baperiode ya mwasi esalinga nkele omoni ndenge mwasi ndenge azalaka na baperiode na ye tellement nayebi te soki bazalaka mvute soki mpe esprit moko etinda bango bosala boye lelo nalobela bino des choses mutu adeborde ezalaka kutu mobali soki bango osala kimwasi na mobali ndenge terme oyo toutilizaka mwa mingi kosangana na mwasi na mobali me mwasi soki aza na baperiode na ye
ekosalama te. Vraiment ezaka de tokoloba nkele penza te, mais tokoloba ke ezaka bizarre. Mais sikoyo bandeko, mwasi na mobali baboyi kosala eloko wana tango oyo periode ya periode ya mwasi baboyi. De mwasi na mobali baboyi kosangana. Pona nini? Moko ezaka très bizarre. Makile ezobima si bo eskizenga. Periode wana tango wana eza tellement naturel oyo nzambe akela mwasi nyonso efo aleka na temps wana. Ezanga nango bajour moko oyo mobali kozala no mbangu te, eza bajour oyo naturellement ndenge nzambe asala. Bandeko, me mucholele a permettre ya kolia yango. Kolo sunganga boyoki yango na audio ye moko muto alobi boye bajour ya periode no na meli kutu na makambo na yo na le yango na meli. Sikoyo bandeko na fungola bino réalité moko oyo nga na comprendre pourquoi mucholele azwa vertige pona mwana oyo la rose oyo. Boyebaka toyoka kote mususu, ba kote mususu toyoka ba makambo mususu. Soko ngokanga mobali zwa ba toyoka ngo kaka ndenge toyoka bato nyonso makambo na aloba bayebi yango ke basalela ye balambela ye periode na kati ya biloko ya kolia yango mobali alangwa. Bozo comprendre wana eza ba révélation na fongola bino. Sikoyo pourquoi mucholele Rosine alangwa la rose befe eza audio eza audio oyo elobi ke na te ya ba periode no ngana na sala yo bongo na le yango. Donc c'est-à-dire que alangwa mwana wana talaga mutu a débordé koke o wana kutu mutu alengo na ignorance oyo ya bakisi wana ya okanga ba mibali. Mais yesu ko ya vis-à-vis boy de azomona de tellement alingaki mwana mwasi wana ti akekolia ba periode na ye bandeko. Naoki somo no dio oyo. Naoki somo. Naoki somo. Arrivaki ndenge nini ngana bandai komituna. Arrivaki ndenge nini tie koma bongo. Vraiment eza grave bandeko. Batu ba déborder ba limite na bango. Batu ba surmonter de ba vivre bana mbulo bazo bangelo kote. Non na yoka boyiti nzambe. Lo baba sa elo ngo na ignorance me yo moko omoni mwasi ata oyo bino oza deux fois me omoni mwasi na yo wana aza na tango oyo ezaka tango ya concentration. Misusu kutu basi misusu kutu bazala mal à l'aise ezaka misusu ezaka oyo ya douleur.
me mucholele a permettre mwana mwasi wana aza na ta ya baperiode ne na ta ya faiblesse wana na ta oyo nzambe alakisa mystère na ye pa mwasi mpo soki après ta wana eleki ezalaka ta oyo ya ovulation ta malamu oyo mwasi soki bakutani na mobali bebe abimi José Yungu abimi ye moko mucholele abimi mais tango wana nga selo na comprena eza tango oyo nzambe asalaki aya koactive nzoto ya mwasi aya koactive pena nzoto ya mwasi aya kosokola nzoto ya mwasi mpo na bebe akota na tango wana na ta ya ovulation me mucholele eza tango wana o nzambe azosokola azolongola basalite wana ebima me ye azolia basalite wana quel nkele bocomprendre nga bandeko na nga quel nkele na période me mutu siko nga mona bandeko mituna motivation ezalaki nini motivation kosala bongo motivation nango eza nini kosala bongo te nalinga kaka na comprendre bolimbisa nga motivation eza nini na eloko wana omela to olia to osala makambo na yo na ta ya baperiode bongo olia periode wana bandeko mokili eza lisu mokili te tosala keba mucholele a débordé bato misu babandaki kotuna balobi bongo mobali na azalaki wapi mucholele nzokanda aza fille ya masolo eza yango bomona bato misusu makambo mosusu basalaka okoyeba te nga moto abengi nga parmi bato oyo basalaki mucholele ayeba makambo wana ya nino ya nakoloba ke na quartier bayebaka mutu abenga bayebaka ke mucholele aza mutu makambo wana mpo omona mutu na quartier achangea akataka basuki ya kotia banzela soki alongoli suki oyo mpona asala mwa plante atie mpona visite ke naza nzele mais en réalité mucholele azaki mutu ya makambo mwana mwasi oyo bakendaka kosokola ye na nini mboko nini so eleki ngilingili wana munga fula te selembao bakenda sokola kuna apart nanu wana donc tango bato bazolobaki mobali akanga mobali na masolo nalobela bino nalingi te bateme mosusu ebima awa akanga mobali na masolo mobali bulo avansaka lisusu te moto azalaki par jour ntango mosusu ake kope boye mpo mobali ya nani asala na banke azalaki chauffeur ya banke mwa bakope ezalaki bino mwa boyebi na kini salaire ya malongo ezalaka te me mwa soki oza na kope oke lelo ozwi mwa $20 okuna me kope ezalaka lisusu te nzambe ndenge asalaka
aiko séparer bango. Mobali balongwe po mbongo garantie zaki bazwaki garantie. Mobali asalwane na ye ndako moko te mobali afungwami lisusu. Mobali makambo susu abandaki koremarke atali likambo esa mais seulement azana su ya befe ya masolo bakanga ye lizita moya bimezati. Yango moya lobezati bandeko bokonda na bato avante. Chrétien pour rien. Ataki dominé. Côté bakenda kosokola mucholele. Mais non, il faut comprendre que ndeni no koki ko comprendre. Ndeni no koki ko comprendre que ofandi ka boy, ofandi ka nde tofandi boy, tofandi na biso ka nde tofandi boy. Mbala moko mutu aye bisa yo ke ngai atandingo ozana tellement pose eza atandingo ozana ba période na osala ka bongo. Ese mutu wana bomona normal. Mibali kutu bazalaka soki tango wana atiki mwasi ne kimia. Mais ye aza deux fois lele mutu a mungwa mwasi a mungwa mwasi a supu andimi kocha munoko ne place wana na temps ya période bandeko. Bon mona mwasi wana za normal mucholele deux fois lele ya suka tala mucholele aleki naba obo benga bala patrona abandango kala eza ya lelo te bato a témoigner eza ya lelo te. Eza ya lelo te. Yango naibisa bato na bi bosala très attention na bato. Bato bomonaka oyo bosala mongo très attention yebi ete. Nga sœur na nga moko azana Londres. Maman Evelyne na peso mbote. Aibisa nga lobi papa José l'homme simple. Mutu soki nano fanda na ye to yebi ete koloba te kaza malamu. Soki nano fanda na ete. Omona ke ka boy mbote l'homme simple mbote et José boni. Bonoza bien. Gentil wana nyonso fanda na mutu ata 2 jours na place na ye wana ndo koyeba. Bana wana baza petete. Bamucholele wana. Baza petete. Nga asali nga somo, asali nga na nkele. Na raisonner sikoyo, tangu mobali, ayebisi mwasi neke nala, mwasi ayebisi ke naza na ta ya periode. Mobali ayebi ke periode wana eza normal. Me ye tangu asengi mwana ne wana, mwasi ne wana. Mwasi alobi ke naza na ba periode alobi nazo sala ka bongo. Yango na yo ko comprendre yango azui tener pour a déborder a passer ba ligne rouge ya vie na ye. Komela ti na ba période bon kolia ti na ba période wana eza facilité. Et le deuxième élément alobi concombre. Bandeko eza facilité. Concombre. Siko nafanda ki na raisonner na bi bantu misusu ndenge mindele basadapta na bango
baisage nini plastique mpona bautilize bango na bango basi bautilize ndenge ya kosala makambo wana. Plastique oyo basala eza sorte eza aprepre lokola ndenge kaka ezalaka bomobali nazoloba bocomprendre mpo nazokoevite bamo mosusu sikoyo me ye sikoyo adeborde alobi molangi nasalelaka molangi mpe nasalelaka concombre. Sikoyo ngai ndenge toya kosala baanalyse boye il faut na raisonner pourquoi mwana mwasi wana akomi na étape wana ya molangi mpe ya concombre. Po en réalité biloko wana eza makasi eza pena makasi. Toyebaka en réalité surtout mobali soki nzambe apambola ye na nini ya bien oyoka ote ndenge ozosala boye ezotutanga ntina matrice wana eza raisonnement mpe bolimbisa nga mpo na place wana nazokende sikoyo nayoka mpasi ti boye me sikoyo moto alongwe na mpasi wana oyo bayokaka na usage normal oyo nzambe asala me azokesimba nini molangi mpe azokesimba nini concombre. Siko nga moko nafandi na bandeko mituna na bi akoma sorte nini ya mutu to sorte nini ya mwasi na bandeka akomituna bandeko molangi na concombre. Et donc place wana je n'arrive pas à comprendre. Je suis tellement désolé, puis tellement déçu. Na biloko yo eza okosala te me yo komosala. O déborde ba ligne rouge bongo pona intérêt nini. Ngande sko place po eloko nyonso ndenge tosala kawa. Biso ba pédagogue ba enseignant biso ke toute chose que tu fais, il faut faire ça avec un intérêt. Pour mutu moko avec intérêt. Mutu moko te asalaka likambo sans intérêt. Ezala nzambe ya lola. Makambo nyonso asala mo avec intérêt. Yoka. Nzambe alobi boye. Car Dieu a aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné son fils unique. Enfin que quiconque croit en lui akufa te asala nini. Donc intérêt moko eza wana epa nzambe. Nzambe alingi mokili apesi mwana ne moko ya likinda. Bozomona apesi mwana ne ya likinda. Déjà kolinga na kopesa nzambe pe aza na posa intérêt ne pe ezala. Intérêt. Nzambe sikoyo kolobake. Sikoyo nalingi batu bakota lola ponga nazalaki na batu ebele po mokilo ngo mutu nasala yango. Mais avant okota lola ndimela nani? Mwana naye. Soko ndimeli mwana ngo kokufa te. Oza na vie éternelle. Intérêt yango wana. Soki ka ondimeli intérêt no eza vie éternelle. Sikoyo ngai sikoyo nayo kozonga pa mutsobilele. Mutsolele deux fois intérêt na ye eza nini
ya kosalelaka ba milangi, ya kosalelaka ba concombre, pe ya koleaka periode ya mwasi, motivation pe nini intérêt eza nini nde loko nga nazotuna bato ya commentaire po tomoni ye alata bien aza bizarre okotale penza poya na basi mususu alataki bien te mais soki atie propre omoneka kitoko mais na misusu baza na mango naturel atia propre te aza propre kaka omona ye bato ya bongo baza toyebi bango omoneka bomone kitoko osomona omoneka kitoko ata alatika polo ya pamba omone kitoko musuku siko aza kitoko te mais soki atie kitoko akoma kitoko mais misusu siko neti mucholele wana ezala forcé namoneka ndenge moko bolimbisanga toa bato tomonaka tolobaka ngo siko mucholele des fois mwasi ya mungwa bamakambo oyo asali eleki amati de toko classé aza la première nani des fois na kati ya monde ya théâtre toyebi ke Serre, c'était un bagarre, a témoigné déjà, na ebite soka mata na ba niveau ou ya ko utiliser ka ba concombre na ba milangi pe ya ko sala lisusu ke ninga zawana alia ba periode ya mwasi do na ebite soki eza bango pe basala to eza kaka mucholele des fois yango bozoyoka kolela wana nyonso ezali nini kolela wana nyonso ezali ndenge alia ba periode yango pe bomonaka ndenge toyokaka mpona tomona te o alambela ye ba periode mobala akoma na ba vertige voilà bandeko eza kokamwa eza kolela eza nyonso yango ne fait pas ça chez vous. Kosala yango te tala mwasi na mobali nzambe asala eloko wana eza na ndenge nango eza na ndenge nango nayebi te bon bango bapasa déjà ba niveau bapasa déjà ba étape bapasa ba feu rouge bakoma na niveau moko boye de toyebi te soki tokoki koloba nini voilà bandeko naiko ko expliquer ndenge muchopi tanatangi ko tokomone mucholele des fois lele ya makasi de numéro 1 ya balele na kati ya nini ya théâtre de ceux qui bazo tanga balele mucholele akozala wayambo na minutu aza moto a liboso donc mucholele mawatro tika bato boyokinga na yaka na conseil na sima bosala yango te nzambe asala makambo nyonso na va normal soki yo mpo osalaka yango soki otombe na video oyo kokata te kobaye te zonga mizongisa na raison zala normal voilà on est ensemble oyo atemaki liboso na bino babengaki José Yungu l'homme simple nalobaka kaka osabone opartage olaiki soki nano osabona te pourquoi pas eza gratuit tokotana na mbala nsima bye bye Isaac News et Télévision, l'homme simple, José Young, partitionne ma bien, vie et l'image. Il y a un temps pour toutes choses dans ce monde.
Sosola. Sosola. Yeah, yeah, yeah. Sosola.